Le Belaka à l'époque, il y a le président Mobutu, fait maréchal, paix à son âme, parce que Ngai na area Kasavubu na zalaki mnanu mwana. Mais na tango yonga na ina banda ba activité, zalaki période ya Mobutu pour na banda activité na ngana 1974. Na 74 na bandi déjà ba activité. Bon ndé na lere na salaki shaira ngwana. Ti nandé na yoko na ba 1984 10 ans après ndé na yeko banda ko mata mwa mukeme ezalaki kaka makambo ya ba kioske koteka na ko devisa biloko koteka na masanga na babake ale na bawenze ainsi de suite. Mais soki na lobina lobake nazo constater différence na lelo ole wana pe na yebite po population ezalaki mingi lokola lelo te. Et par rapport à la taxe na biso, est-ce que la taxe fait ezalaka ndenge, ezalaka kala ou bien échangea? Banda kala ba taxe ezalaka toujours. Mais ezalaki ya muke changer ndeko changer. Ezalaki selon degré ya mutu. Neti soko bandi musala sika ba ko fermer les yeux. Bazo mona na bango te ke ozo sala activité. Lokola lelo ekoma soki ba monika muto fungoli ata ozana ko kana na mwa pilipili mola muketo pilipili to tomate ba iko telemela yo wapi mukanda na futa tax lero wana so batalika degré ya musala obandi bazai ko tika bisona ti soki ba monike obandi ko évoluer abandi ko tuno wapi registre de commerce to wapi patente na yo. Ancien président Raïs Takasiri ezali vraiment makasi. Takasiri ezali makasi pe à l'époque là ba koye belé kebi ya bachaka général Kanyama na nzela ninga buka ba kiosk vraiment ba kufa à l'époque là au mana yi so na ba mitangi lo bo ya tapi de 20 parce que aujourd'hui par exemple na kiosk ni wana moko ba tumba vraiment ba sala vraiment sabotage au ça. Par jour, bon foutara ni bataxe à moi l'État combien de fois? Bataxe à l'État donc bani ba policier te les gars ba ya na ba ticket ya paté et ya li souté ticket ya paté so to se plein de mine pour na ngai na ba ticket zo ma ticket so ezongi nango ba tia biso à Londres to ba no futa ba taxe à l'État wana to kondima ate ezale belete to ndimi ke to futa ba ticket lo kwande mama lo bia ba patente ezala ki oza à Londres na mkanda l'État wana ngai na kondima. Mais quand il y a chaque jour, ils ont vraiment des dépenses. Si vous calculez en mois, ils ont gagné combien et ils ont dépassé combien. Parce que Babaye Mususu a dit que la porte ndako na yewana. Si ko ba wuta kina ko zo ba garantie ba 10 mois. Mala moko l'État lo bana bango ke baba na ko zo 3 mois. Si ko mbongo ya ko zo misela locataire oyo apesa ka mbongo 10 mois ko zo wapi. Soko pe abandi ko zo siko mbongo ya 3 mois azomona lokola ki garantie wana ekokokate na ba besoin na ye. Yango baza ko santété na mibeko ya l'État. Mais mutu lokola ngai soko nazana ndako na nazana via passe. Misala bazofuta bango malamu te. Batata na biso bandeko na biso mususu. Ba parents mususu. Pomona ba inane payé. 6 mois impayé, si yo foutu la ndako yo ba foutu yote. Oko futa ndako ya bayer comment? C'est ça. Donc biso pe ba bayer tozo sibira ngo. Pour komona obimise ka ka lobikende ka na mbonga ko po ka otika ndako na biso. Asolo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert dans Nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe
bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kona ba che. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Ya mami. Toki. Vamos embora. Pangilomba kwanzali. Yanti tena epima kenwoso. Epangiambe. Ufufango. Wale bisola. Vamos embora. Vamos. Bonjour, bonsoir, Nava Internet, Nions Toubolandaka, exemple télévision avec votre humble servante, Janine Kalanga la souriante, autrement appelée maman chérie de la presse congolaise, Nalingara Ming Boba Kisaka, la maman des triplés, très chers internautes, et Salaranga, et Sengo Yakole, Kotanabanda, Nabino sans autorisation, P. Nabademon, Nabino Bossé, Nakato Yambela Rabino, toujours invité selon Bademon Nabino. Par là, nous allons ingratitude à remercier nos partenaires ou nos souteneurs, nos conseils, nos remarques, nos suggestions. Premièrement, un grand merci à toi, messieurs les journalistes, Barési Baza, bonne guérison à toi et heureux anniversaire à toi. Un an de plus, ça se fait, longévité, succès, bonheur, beaucoup d'argent, prospérité et à la partage nayo. Un grand merci aussi à toi, mon daddy. Bénédicte Lemazola, un grand merci à toi mon pasteur, prophète Christian Lema, un grand merci aussi à toi Balobi, David Olito, doux de caractère, le boss silencieux. Bon séjour à Kinshasa à toi, Michael Pemba, Adasuka ma copine, de gros bisous à toi, Sarah Ramazani, La Chanel, ma copine, de gros bisous, Solange Maïka, SM, La Réserve. Très chers internautes, nazanga mon côté na plateau nanga, naza naba invité nangai, tomeka un peu ko partager, car ndenge ezalaka et kozala bien de omaf a fungole nangai plateau nangai, toza na maman na biso Denise Diazola et aux ala bien maman yemoko à se présenter ezamba libosote na yambe eza deuxième fois na yambe mais ezala bien à se présenter yemoko. Bonjour maman. Bonjour maman Janine. Bonne santé. Santé za malamu ndenge lobi ezamba la libosote o ezamba la mibale. Ouais. Pe na lingi yo mingi. Merci beaucoup eza partager maman. Na sali ko pesa émission mobimba. Bisous, puisque vous avez vraiment. Merci beaucoup, Tozana maman Denise, mon côté, Toza Pena DJ Wesley, Automesana Koyambela Bino, na Katsa Plateau na Bino. Bonjour, bonsoir, papa. Bonjour, maman Janine. Bonne santé. Oui, pépé. La bonne est en forme. Vraiment en forme. Là, toi, vraiment en forme. Nous avons un plateau, nous avons deuxième fois tous les canaux, maman, troisième fois. Nous partager la obino aussi dans l'issue des man, nous avons aussi le plateau. Dans la gratitude, nous remercions tout le soutenir. Je remercie d'abord 45 modèles, la ZAPPD, 45e d'anniversaire de mariage. Maman Denise Diazola. Je remercie maman Cathy Pina dans Paris, papa Paul, Didonné maman. Dans DGI, je remercie papa John, Bartunios, ma femme ici,
Vienanga Mohamed, Vienanga Désiré, Emmanuel, merci pour merci pour maman Janine. Merci beaucoup Papa Wesley. Papa Wesley, bonne santé, bonne macambonios, tout vie et les candélés. Oui, ils ont qui malé, vraiment dans les bons. Hein? Merci toujours il y a non lisum qui maman la biso Denise, maman boni ba activité, évolution et zo qui Nangolu ya Yahweh, évolution zali ko kenena o molo. Kaka bambula ndé zali ko persister. So mois d'avril. Mois d'avril vraiment ils a passé pour la côté Gasiko. En tout cas et surtout bino ba beauté kara libanda donc nzamba sunga kakala pete tozo kota na biso elanga yango to rozela bino kara boye nambula ombula erto koma pele langa malili boye en tout cas heureux anniversaire ya couple na bino 45 ans donc et salinga bien et pesameli mutu nyonso te donc en tout cas félicitations et joyeux anniversaire na bino na papa. Maman, lelo na toza na sujet na biso to mekali susu un peu ko débattre na linga min ko débattre na ba invité na nga na plateau to ra liboso to débattaki pour na makamsu lelo pe toza na sujet na biso to lobela beaucoup plus marchand ambulant donc autrement dit ba chayer na ba taxe na biso ya l'état tant que maman yo déjà to ebi déjà au comment distributeur il y a nini il y a Bralima oui. Mais avant au commande l'émission autorité ko sala o expliquer biso que ozana ba mombongo moko ozala ko sala avant au commande o yozali lelo mais to mekalisu ko zonga lisusu par rapport ya bachaya o ezala kala bino to loba à l'époque Mobutu à l'époque côté ya Mobutu pe ya soname donc ezala kan ndenge ni meka un peu ko relater biso. Merci maman Janine. Na kolobela kaka na époque ya président Mobutu fait maréchal pe à son âme parce que ngai na ere ya Kasavubu na zalaki nanu mwana mais na tango yo ngana ina banda ba activité ezalaki période ya Mobutu pona bandaki activité na ngana 1974 na 74 na bandi déjà ba activité bon ndé na lere na salaki shaira ngwana ti nande na yo kuma na ba 1984 10 ans après ndena yeko banda ko mata mwa mukeme ezalaki kaka makambo ya ba kioske koteka na ko devisa biloko koteka na masanga na babake ale na bawenze ainsi de suite mais soki na lobina lobake nazo constater différence na lelo ole wana pe na yebite po population ezalaki mingi lokola lelo te. Population ezalaki mingi te puis passe ezalaki te soki mutu azosala activité na lere wana ezalaki te ke mpona difficulté ya kozanga mosala mais ezalaki don na ye oyo eza kati na ye ete ngai nakobanda kaka kolukaluka po un jour nakoma commerçant bongo ngai kutu nazwaki registre na age ya 20 ans balingaki kopesa ngango te mais mpona lere wana ezalaki sévère mais bayokelinga mawana mutu moko habité mutu aza na besoin asala activité azomona na pe c'est une combattante pourquoi bapimela ye registre bapesa ye kaka nde nazwaka registre na bandi komata moke nakomi na baboutique donc na lere wana tozalaki protégé nde nauti koloba baopérateur économique bachayere bachangeur de monnaie tozalaki na batracasserie oyo nazomona lelo te nazalaki komona yango te parce que pona époque wana bayebike mutu soki azoluka po abika pe mutu soki azoluka il faut encourager po soki tozali koencourager te bakoma bafeneya soko bafeneya bakomi mingi na mboka ale baparents bakosepanouir noki te mpona bacharge na bango donc ça aider nos parents ke bana baza kosepanouir na ndenge na bango et puis oyo mpe balingaki kosala na babiro mpe bazali kozwa misala. Ok, pardon maman Denise nazonga na mwa muke sima olobi ke bozalaki kosala ezate ke pona pasi pe bazalaki penza ebele te et par rapport ya ba taxe na biso est-ce que ba taxe pe ezalaka ndenge ezalaka kala ou bien échangea banda kala ba taxe ezalaka toujours mais ezalaki ya muke changer nde ko changer ezalaki selon degré ya mutu
neti soko bandi musala sika bakope koferme les yeux bazomona na bango te ke ozosala activité lokola lelo ekoma soki bamonika moto afungoli ata ozani kaka na mwa tombola moke to pilipili to tomate bayi kotelemela yo wapi mokanda na yo futa taxe lere wana soki batali kaka degré ya mosala obandi bazali kotika biso nano ti soki bamoni ke obandi koévolue babandi kotuna wapi registre de commerce to wapi patente na yo bongo à partir de wana mpe soki oyebi deja ke ozozwa mwa moke moke okoboya kosomba ta patente te mpo ozala règle na l'état. Ok, merci beaucoup tozongela aussi ma maman Denise toye pe non lisusu pas papa na biso Wesley o azape na minute onde na sur les marchés. Papa Wesley toki ndenge maman a expliqué biso par rapport ya depuis année ya Mobutu. Yo expliqué biso nan depuis au kota na monde ngwa Kishaya bo évoluer comment par rapport ya batracasserie par rapport ya ndenge au mona mutu azana mo eloko ne boye kimi ezate o teka na ba inquiétude moi ba ko banga banga tracasserie ezali vraiment makasi tracasserie ezali makasi pe à l'époque là bato bakoya ebele yebi ya batiaka général kanyama na nzela ndenge abukaka bakioske vraiment bato bakufa na l'époque là oyo nga na yebi so nango bamitangi eloko ekoleka ata plus de 20 parce que baobikaka par exemple na kioske ni wana moko batumba vraiment basala vraiment sabotage ya osala te tracasserie ya makasi ekoma tu peux imaginer pourquoi bato bateka na bango babiloko ya mike pourquoi nde mama otoloba à l'époque là bato bazalaki ebele te mais lelo bato bakomi ebele mpo na souffrance motu nyonso akomi oluka ateka mais eza de génération te motu nyonso te akotama komasa komesa ya loko bandi afana oko bakoko babandaka ezwi na bana ti econtinue mpe na bino mpe boyo ozwa relève wana boteki eloko wana pourquoi na moni na biso ya oyo toteka na nzela tovanda moke boye 5 seki. En fait, c'est là, disons par jour, bon foot arabe, ni bataxe à moi l'État combien de fois? Bataxe à l'État donc bani ba politicien de les gars ba ya na ba ticket ya paté et ya ni souté ticket ya paté so to c'est plein de mine pour na ngai na ba ticket zoma ticket so ezongi nango batia biso a Londres to bando futa ba taxe à l'État wana to kondima ate ezale belete to ndimi ke to futa ba ticket lo kwande mama lo bia ba patente ezala ki oza Londres na mkanda l'État wana ngai na kondima mais ko ya ko futa ka boye chaque jour les a vraiment dépense trop so ko calculer na mois yo zo gagner combien et ozo dépasser combien c'est ça vous comprenez par rapport ya ba activité à lelo ba to mingi ba mo kima même libanda le roi biso soto ye actuellement ville na la police so ba ni ba chaya ya ville na la police soto te ka libanda comme si to yo ka raté oya oteka oza oya lelo ba obengana na bango au monde ba inquiétude wana vraiment exemple vraiment mabe mutazo douter olega sala musali dans le calme ateki a fermer journée à kenaye mais azo douter ye moko moyen vraiment teka bien exacté vous on comprend pour na ba tracasserie et l'équipe makasi trop mais on vraiment to senga l'état ameka ko réduire bien zo akitsa ba gens sur le terrain ba ça enregistrer so to do foot à date ebi atana mois to foot à 2000 et bani ke foot à 2000 so to foot à $10 to ndimi to foot à mais ole ba benga na biso dans ba benga ni bakangi biloko en plus yesu na la police faut foot à mande faut foot à mande ngai ba la l'époque général Kanyama amande ya 5000 francs 5000 francs bandi na jeu pour déjà yo kotisi combien OK vous paye ça amende à 100 000 francs yo mutu bana posa na yo te o ba message lem so de kage bana posa na bino te na nzela bo kende bo kima bo lo mwani na nzela na éviter à l'époque akala so les équipes mais on est en matsato ya ki chômage ou bien bozo kitisa oui on m'a dit ça toi chômage comment tu fais toi chômage yo ya ozo mona ba chômeur bazé belé na mboka na biso ba to sala baza mike mais ba chômeur bazé belé ozo mona ye chômage eza makasi mais tema eza ba misala to misala na nzela na to zino ba droite to ya ba tala ba n'époque na ba ndobela ti le lo mais to ya ha to kimi to ye eza ba bon encore ba bibi no ba congolais boyo kaka na fimbu bia pamba boyo kaka to ko pa na fimbu so ndelo e bi ke so fimbu pe leki mutu pa lenga
aller la souter oui so mutu ba beti ai comme il y a un moment on la souter a zone di ma passe wana Ok, merci beaucoup Papa Wesley, maman tozongeli lisusu par rapport à un mode de vie à mikolo ndenge ezolekela lilobani okoki olobana gouvernement na biso par rapport à ba ndenge ba tracasserie eleki ba taxe ya malonga ezate mais nazonga lisumwa mukesima par rapport pe ya ba handicapé na biso to mona rande batambola na nzela imwa poto yebi ke mutu akoki ofungola boutique na ye maison d'habillement ne boye to mona mukanda ba handicapé ba ye nango ke basala nini bafuta ba malgré ba oya na mukanda na mais to mona bazoleka lisu na banzela to na ba maison basinga lisu ba 100 francs ba 50 francs donc maman makambo nyoko lelo ni okoki koloba Maman Jani makambo nyonso surtout oyo oyo solution ezosenga nde ba entreprise ezonga na mboka esiko bato bango bazozongisa bazala lokola neti ndenge ba portugais bazalaka te ndenge ba européen bazalaka te ndenge ba français bazalaka te banda pillage wana oyo ya 1991 esalamaka lelo bakendaka lelo baye kozongisa ke bato bazonga na bango kima ekoti na mboka tomonaka mingi bato bazongaki eza ba chinois eza ba indien eza ba libanais surtout bato babandaka liboso ba libanais mais bango baye na rythme na bango mosusu ya like bango nde l'état a protéger par rapport na biso bana mboka ndenge na remarquaka po soki aussi problème na indien soit na chinois soit na libanais soki bolobi bokende devant l'état mais yo nde moto bakotia na prison yo nde bakotia na prison et puis bato na biso bazozwa bango na misala est ce que l'état azocontrôle ndenge bazofuta bango to azocontrôle te po bato lokola biso bakongole kutu tozofuta mie par rapport na bango soki oyoki masolo balobaka donc akopesa mosala ya makasi mais salaire ya malonga te soki odisikite kende donc bato bazosalaka kaka mpona pasi po valeur ya mutu il faut olongwa na ntongo na ndako na yo oke koluka mais soki ovandi kaka na ndako banda ntongo ti mpoka yo mobali mwasi akopesa valeur bakolia nde présence na yo te donc yango mibali bazondima na bango kaka misala wana ya bamindele oyo bazongeli biso na mboka ndenge bakosala biso basali baye na système oyo yalike commerçant to chayer soki azwi biloko epai na ye différence akotikela ye te pas de marge direct teka kaka na prix na nga et puis na fin du mois na futi yo pourcentage yango combien vous croyez bamosusu ba 5%, bamosusu ba 3%, bamosusu ba 2%. Or que biso gouvernement ya kala azalaki kosenga ete po commerçant abenga ma commerçant to mutu azoteka eloko po azwa bénéfice abika bien esengeli azwa marge bénéficiaire donc prix de revient na esala 12%. Pe l'état azalaki kolandela biso soko oyo ozoko gagner 12% te baninga bafundi oke akitisi prix oyo yo l'état opesaki bakoya kokanga yo ke kosamba pourquoi obrade soko okebi te bakangi magasin donc esengeli olanda prix oyo opérateur économique bazopesa oyo économie aza kopesa mais lelo économie ayaka kaka mpona kozwa mbongo ayaka kaka mpona kobengana bachaye mais est-ce que tozana ba tarif ezolobaka eloko boye ifo etekama boye eloko boye soko somi boye ifo eteka boye comme ça balandela mpe na bato bazotekela biso na mampa na biloko nyonso to tozosomba na bilamba na batombola mama ekomi nzete moko ya moke 500 francs soko olingika 500 omoni yango moi mais soki osombi oyo ya 300 mama jani oyokili mwana lie te mwana lie te mais parce que suivi na gouvernement na biso ezali te wana ezali mosala ya l'état po bakoka kolandela situation nini peuple aza kotraverse na kati ya mboka marge nini bato oyo bazotikela population congolaise nasi namoni na baémission mosusu bato basali groupe président na bango atelemi liboso bake kodiskute ke tala mindele makambo bazosala biso mais mindele wana baza protégé ata bofundi bango
Bah ça va Ako sala bango eloko moko te. Donc le peuple congolais andimi na misère. Ya ko sala musala nyonso to na prix nyonso ba ko pesa. Soko lelo zo luka travailler le bina ko futo $100 bina ko sala kaka. Mais soko to tali ku ya la vie. Est-ce que $100 ko faire vivre muto afuta ndako ali adi primo 30 afuta ka transport eza misère. So tozali ko bika na ngolo ya. Ngolo ya oui vraiment. Ngolo. Eza ndelika na ngolo. Pamba te eza passe. Merci beaucoup maman na bakisa sous moi question na ngamsu par rapport to ko taper moi muke par rapport ya ba Bayer na ba Bayers o bazala to yoka ke baloba ba garantie ezalaka ya 3 mois mais to mona rabatu musu ba exagéraka au mona msunda il y a 200 ou 250 ou voire même $300 or ça peut-être garantie 10 mois 9 mois au monde a fait pour discuter tina 6 mois or boya no mona kende na mbongo na bat basé belé ba ya okota réaction no par rapport ya batwana oyo ba matisaka ba garantie na bango na banda maman Janine ezali kambo ya ba pasi kakande to zozonga ka autour ya réponse wana parce que baba el mususu abika kaka na porte ndako na yewana siko ba wuta kina kozwa ba garantie ya ba 10 mois mara moko l'état lo bana bango ke baba na kozwa 3 mois siko mbongo ya kozongisela locataire oyo apesa ka mbongo 10 mois kozwa wapi soko pe abandi kozwa siko mbongo ya 3 mois azomona lokola ke garantie wana ekokokate na ba besoin na ye donc yango baza ko santete na mibeko ya l'état mais mutu lokola ngai soko nazana ndako na ngana nazana via passe misala bazofuta bango malamu te batata na biso bandeko na biso mususu parents mususu komona ba inane payé 6 mois impayé siko yo futela ndako yo ba futi yote oko futa ndako ya Bayer comment c'est ça donc biso pe ba Bayer tozo sibira ngo pour komona obimise kaka lo weekend ka na mbonga opo ukawoti ndako na ngabi asolo bimana yo kaka kende po kozoko kana ko futa mbonga ngote donc ata pe na fundi yo na habitat mbonga opo ozozwa na ngani na kobebisa so mbonga na ngapamba po na funda yo ke kuna mbonga na futa ka loyer yo pesa pe pona to benga ye donc ba ko benga yale yepe lena ba expliquer na zana passe yale ba ko couvrir donc passe ça vice versa et par et d'autres nous souffrons na ba Bayer na ba locataire to zana passe kaka pona situation économique ya mboka ndenge ezali ko lekela. OK, merci beaucoup maman. Réaction na papa Wesley par rapport à ma question na oui. De l'eau maman est très important parce que le roi Bayer Moussou le roi Moussou n'a pas 15 mois. 15 mois. Na pour ça bon on faut na tonga boutique mo wala na tsamwe coach à moi bala bala ba mandesu ka so o wana bini siko pour nous c'est 15 mois c'est no te o ya wana funa tele 17 mois parce que on a que azaka na posa jamais perdre on a chose c'est les 15 mois hier aussi la même il faut que 2 mois wana pour ya récupérer musu na mona ki ya ba 10 mois de mananga mo résoudre kelanga entre temps na bato bazana ba vie stable ba ni na mo matati na toujours 3 mois. Vous comprenez? Il y aura toujours toi parce que les jours où tu as bima exacte que oh non on a ya azong c'est les bon côté au moins à côté nda on a pèse au 3 mois na yo zo futé nda kunaye yo so go bima kende o libérer nda kunaye mais par rapport ya ba Bayer to za ko to lo ba passe ka parce que le on se tourner mais ça va passer en plus le Bayer ko azong sa bon wana te komi sans avoir futa sans avoir futa ya komi on kata tu au studio pe mon no c'est 17 boutique na 2 mois on va comment nous te faut yema mo boulele passe les qui habité photo luka to bimisa ya to luka buto ya 10 mois pour na ya vraiment côté wana vraiment l'état il faut alandela parce que moni passe ya na mboka on a $100 oui le ata maman $100 et ça monter aussi la famille il y a moins si ba transport ya na ngo déjà vraiment parce que économie na biso eza vraiment na c'est bon na biso eza na valeur les aura $10 changer en 20 000 francs ou 20 000 francs n'est aussi là yo le roi on peut ba qualifier na pesa ki nani na pesa ki yo 5 000 te oh na tike na 2 000 francs ndenge ni au moins que bon ya na valeur entre temps et aux na 20 000 francs so to bi na ba pourquoi c'est beaucoup d'argent et maman le baké na 30 francs era bandedi au moins que tala coup on a 30 francs tala coup il y a 20 000 francs au moins que et car eza ya makasi na éviter mais biso be ba doté ka loi libanda au moins que ba bansangizo mata na yo moko ba c'est que vous na ba 1500
mais la des secrets ça moi pas si 3000 francs 3000 francs na so mané bipen et la ndavu vraiment ba me la tati mais ayo même ça mamba secret bo parce que ça côté capé comme il passe ça des casier mon ça fait et on s'en a été mais ba moni ozoteka la plus de pour la yango eza faire ba yeso ba panzi yo lisusu ya ondeka o quoi ya malamu vient au kata na soko komanda na zo yeba vraiment l'état vraiment mikauta la situation économique est vraiment assez en plus il a favorisé mini bapaya papa ndem ba avantage par rapport à so ba mboka et le bata ma so to la justice mipaya to fundani il y a un avantage par rapport à malem sous na la raison mais il y a comme toujours un avantage vraiment et bon par rapport à nani ba handicapé ou batambola papa handicapé batambola le bien ta maman lui que kala bango ba yakuta ba centre ezala qui centre des handicapés ya ba avec le wana tu ezala mona ona bulira et asungi oli ki batamusa bona banzenga mona yokama le roi dernièrement na de kaka na triomphal maman moko akatisi na voiture ayebisi handicapé ba ya ba webi ke bazo ki talaka mutaza liboso azo kimisa oyo azomona te mbangu soka touché le roi mabe webi na souci soki ya moyen ke basali bango ata ba garde-fou mo ba vendre ata ko vendre batamite mama bazana bango oya asungi oleke batambola na mituka na mituka oyo pe esila ba front au moins ba dégâts ezanga te au moins même toujours msupe ba tout à handicapé basala ki bo eza vraiment malamu te vraiment l'état congolais a vraiment quoi cadrer bango malamu parce que bo senga mongo na nzela oyo futa sous bata c'est ça c'est vous avez des autres pour déjà bazana mikanda na ba autorisation oui senga ka ba ya kopesa na ba maison mais ba koki opesa au finier lisusu moi 1000 francs moi ni on a mon magasin Victor va pesa ba 100 francs c'est 50 francs déjà va changer pour na ba kabolela on est rapport na ba ya comment le roi ba tia journée na bango le roi journée na mon roi journée mondiale na bango ya samedi ba on tiko tous les jours mais samedi moi magasin yo changer sur ba fait c'est ba wana ba mona ba ta mukete mais ba wana ba na ba centre ngana tuna moko alobi ke doa na santé un jour nga kutu na kota kutu ngamu na me nazwa basse mobimba bilamba esalanga passe bilamba na mone bango alobi te nazwa basse mobimba bilamba na bi mama nga azanga na moko pesa bino te bozwa ta bilamba na ta moko okenda ta ona mais faut mona ba merci basenga bilamba sila na mini 5 minutes bilamba tout pour mais ayi bilamba oteka mais na moni façon ba bilamba ba lateli ngamo esani nga passe na tuni bango bino bozaka bino biso to na centre mais to bimaka boy pour na passe ko senga bino ba 200 ba 300 moni bon wana et dans biso na mois semaine bino le mois 1000 francs le demi fois 6 samedi to bino so na disco ba centre wana bon na moni c'est ça merci beaucoup papa Wesley na maman Denise tokomi okende muke na suka ya émission na biso ya lelo na yebi ke à chaque fois na esa bino ezamba la liboso mais ya suka te toko débat toko solola ka toujours pona ba sujet ka ndenge ezalaka pona évolution ya mboka na biso quelque part pe ezosunga bandeko oyo mususu bavandaka na bandako oyo baotala biso na nzela ya bilili. Donc un mot de la fin par rapport à émission ya lelo na bandi na papa Wesley après na ya kosuka na mama obwaki ba mabanga na yo soki po pesa mais on voilà oui na pesi ba kunyo sombote na pesi famille ku ya mbote ku na les États-Unis pa na ba enfant et tout ça wana na pesi mbota mbambote na pesi ndora mbote na pesi masana na simbote na la bilili na pesi staff mbambote tous les chaînes tous les marchands de la pesi ba otumbo vraiment bon continuer bon les battre bon s'abonner bon tala toujours parce que oya to ba toujours ko débattre on a pas les parce que biso mo to asi les exact lelo pesi numéro te na bon lelo numéro zali 089 88 54 300 la pesi de pasteur na Sambote pesi de Simbote na papati. Merci beaucoup papa Wesley, maman Denise Diazola. Soko na lubina tanga combo par combo baza ebele. Bisu ba oui. Na bolingo donc j'aime tout le monde. Vraiment. Et pour nga na pesi nanu famille nanga kuna na Amérique Mbote. OK. Daddy Kunya, Freddy Kunya,
Fabrice Kounia, Cédric Kounia. Ce sont mes enfants propres. Na PCP bandeko na ngai Marie Diazola, Marie Angélique Diazola, Zola pe Christian Diazola. Bando ikutu bazai belé donc na PCP bango nyonso ba Diazola mbote. Na PCP baninga na ngai musala ba distributeur mbote na mama ninga maoyo ya kindiki Belgique. Akoma ki lobby pe abenginga mbala moke na komi. Ngape na tindeli mbote mingi ba gros bisous epai na ye. Kimia ezala na ye na makambo ekoisima na ye. Na pesi mbote na mission na bino mobimba. Merci. Ya Exemple TV. Na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup maman, très cher internaute. Quand na FC bino keto komi na biso ya lelo, bo zapete, bo s'abonner ebele, bo partager, bo commenter, bo aimer car ndenge ezalaka. Merci beaucoup à toi Barési Baza pour la confiance. Encore une fois, joyeux anniversaire à toi mon frère, mon sang. De gros bisous à toi, longévité, prospérité, succès, élévation, ezala partage nayo et bonne guérison à toi. Un grand merci aussi à toi, à Sarah Ramazan, la Chanel, ma copine des gros bisous à toi. Mon pasteur, prophète Christian Lema. Merci. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.